Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, mbote mbote na pesibino mbote na kombo na Yesu. J'espère que vous êtes très bien, vous avez bien partout et pas wapi bozwami o bokozwa vraiment libako ya kolandanga na pesibino mbote na kombo na Yesu. Na sepelaka toujours tant na yaka boye yango na lobaka toujours que soki ozwi libako ya kolandanga engape soki na ye lelo lisusu liboso na bino, cela veut dire naza en vie, nzambe abateli bomoi nanga et abateli pe bomoi na yo. Et yango tolobaka toujours que esika bato ya bomoi bazali ezalaka toujours action de grâce et balouange baadoration yango tobandaka toujours na losambo mpona kokumisa nzambe oyo abateli bomoi na biso. Et après nde tokoya mpona kodevelope oyo ezali bongo sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père Yahweh topesi yo merci, pambola makomisama moinge benabule papa na Yesu Kristo nzamba bomoi na biso. Merci pona bomoi na ngai ya libota na nga, merci pona bomoi ya papa mama ndeko mwasi azwi libako ya kolanda nga, merci pona bomoi na ye kolo to recommande moma oyo se na loboko na yo tikete o tolingi to partager o te pai na yo ngala za l'instrument ya pamba Seigneur yo bana ko transmettre message na peuple na yo oyo ayo te papa to chasser yango to bebisi yango kimia boningo za la partage na biso ya we tikete kora esprit na biso za la disposer pona ko yoka message o pe ko tia yango na misala oyo nyonso ya diable to chasser yango loin de nous na ba vie na biso pe na chaîne na biso kimia za la kat na biso boningo na yo pe makasi na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nzambe azwa lokumu, nzambe wana bateli bomoi na biso, azokoba toujours na kobatela biso tokopesa ye nini soki merci te, soki matondi te. Voilà. Et non senga na biso kaka vraiment to s'abonner vraiment massivement na kati na chaîne na biso, soki lelo peut-être ezambala na ya liboso ya kolanda ngai, vraiment na sengi na yo s'abonner, soki peut-être olandara déjà mais nan o s'abonner na sengi na biso nyonso to s'abonner vraiment tant to s'abonner to like ba vidéo tant to tala ba vidéo même si vous êtes déjà abonné mais tant vous tala vraiment c'est important ya ko liker vidéo parce que tant to like ba vidéo ils en a ba like belé ils ont permettre vidéo circuler pena bien etambola pour que ba eux pena ba découvrir bisoté ba encourager notre biso na katina chaîne na biso nzambe apambola biso. Voilà. Lelo to eko beta masolo ya libala comme d'habitude ka ndenge zalaka balobi awa biso toza libala pe bopeto ya mwasi. Alors tant to beta masolo ya libala na masolo ya libala tant to beta masolo ya libala to mona mwasi to mona na mobali pour jamais to eko beta masolo ya libala sans que to lobela mwasi sans que to lobela mobali. Non, libala ezara ya batumi bale o bakendara libala na lien sacré ya mariage. Alors tant to beta masolo ya libala tozo lobela libala to lobela toujours mwasi to lobela toujours mobali et to lobela bango mibale ensemble yango wana. Libala to mona lelo na mokili soki batu mutu azokende libala mingi to loba neti kote ya biso basi okomona bazwi temps ebele ya ko préparer mwasi a se préparer pour na libala mwasi ozoke libala caractère na yo faut ezala boye mwasi ozokende libala il faut se comporter boye mwasi ozokende libala il faut boye c'est bien, c'est très bien vraiment mais il oko mususu oto bosa na kake mwasi kaka te nde il faut azala enseigner pour le mariage. Mwasi kaka te donc bato mibale o bazo kende na kati ya lien sacré ya mariage bango mibale wana fo bazala enseigner o to bengi mwasi na mobali parce que mobali ye moko nano aza mobali aza mutu a train mobali aza chef mobali ye ndazo kende construire foyer ye ndazo kende ko conduire ye ndazo kende tambusa. Alors soki mwasi aza enseigner oui mwasi faut azala enseigner parce que mwasi pe aza force cachée ya mobali na ye mwasi pe faut azala enseigner et mobali pe faut azala enseigner et azala encadrer ayeba malamu kotambusa o ezali foyer esika o wapi ye azokende kotonga esika o wapi ye azokende kotonga. Donc mobali pe il faut azala enseigner na kati ya na eloko o eza libala o esika wapi o ye azokende ko construire foyer na ye. Libala to koloba lelo libala eza
les mariage nde tomona na mariage wana libala mais ba mabala eze belé. Pourquoi? Parce que mutu na mutu akendaka kosala libala na ye. Mutu na mutu akendaka na libala na ye, akendaka kosala libala na ye. Tomona na mokili mwana bali akenda libala na ye, mwana bali akenda libala na ye, babali bakenda libala na bango. C'est comme ça nde tolobaka non. Voilà, siko tango batu bakendaka bongo bakei po ba construire libala na bango, mariage na bango ya bango na ndenge na bango. Donc sujet na biso ya lelo eza que tozolobela ke forme nini couple, forme nini oyo bopesa na kati ya libala na bino. Libala o bino boza o bino bokenda libala na bino, forme nini o bino bopesa ya libala na bino. Parce que libala eza kwa mai. Libala eza mai, eza lokola mai ndenge ebimaka na pompi. Mai tango ebimaka na pompi tomona yango ya kaka na ebimaka na mesure ya tuyau oyo ya robinet. Tuyau wana ya robinet wana ndenge ebimaka wana ozomona ke mai ezobima na forme wana. Alors tango mai ebimaka na forme wana, tango mai ebimaka na forme wana, tango ekitaka na se, mai esalaka nini? Mai esopanaka, mai epanzanaka, ezaka susu na forme te. Tango tokenda otoka mai na ba source, na ebite na ba ebale, ba place nyonso kaka mai. Donc mai ezaka wana ezopani eza wana. Mais siko ekozwa forme ya eloko oyo ke kotokela yango. Ekozwa forme ya eloko oyo tieli yango. C'est ça, eza ndenge moko na libala. Libala ekozwa forme na forme oyo bino bopeseli yango. Na ndenge oyo bino bopeseli yango, na ndenge oyo bino bosali nini, bozosalela yango. Libala bakopiaka te. Jamais basala copie coller ya libala. Na okota na nga na internet boye na koti na moni publication moko na publication bien. Na zui na sali copie coller na ngai na sali copie coller. Mais libala jamais na koki kosala copie coller ya libala ya muninga, to muninga koki kosala jamais copie coller ya libala na ngai. Jamais. Copie coller à libala ezalaka te. Parce que batu na batu ba créaka propre bonheur na bango. Parce que batu na batu ba kendaka na libala na bango ko créer bonheur na bango ko sala oyo wapi ezali ya bango. Alors tangu bozana kati na libala, il faut boyeba que bozana bana bazawana, bana bakopiaka, bana batalaka o bazomona wapi epa ya ba parents. Lobi okoyoka pe bana wana babaloba biso tango tozaki na ba parents na biso en tout cas c'était ceci, c'était boye, c'était boye. Bana wana ba osala nini bako copier o bazomona. Alors bolamu na mabe o nyonso tosalaka na libala toyebaka ke to finisa toujours par kofuta yango. To finisa toujours par kofuta yango. Alors soki siko bino bozwi libala na bino bopesi yango forme ya bien te. Papa nanga mama nanga yo ozolanda nga na tango oyo libala na yo, libala na bino, forme nini ya libala bopesa ya libala na bino. Bopesa yango ya makofi, ya bitumba, ya babenga ngo nini, jalousie maladif. Bopesa libala na bino eza libala o eza na manque ya confiance. Libala na bino eza libala o eza na ebite parce que eza na mabala mususu batu bazo vivre na eloko eza lien sacré mais ba vivre na kiangani. Cela veut dire yanga batu ba na kati ya libala mais ba vivre ka bongo do makambo muninga etali ete a s'intéresser à nangote et le romote. Il faut toye baketango toya na kati ya libala moko comme mususu toya na mission. Toya na mission na kati ya libala. Alors mutu oyo aye na kati na mission na kati na libala na ye, il faut savoir koyeba lolenge nini oyo kosala la mission wana. Faut koyeba mutu ozo vivre na ye et yo moko pe il faut omiyeba malamu. Yo moko pe il faut omiyeba malamu. Ba mama to longola ba biloko ya kokopie ya kosalela oyebi ke na kati ya couple ya muninga kuna ba problème bango pe bazoki ba problème tala basala ki boye ba régler ki yango boye. Bon to boyite ya malamu baloba to sa nini to zwa. Mais bino moko faut bo créer o ezali ya bino. Bino moko faut bo créer propre bonheur na bino. Bino moko faut bo créer o ezali ya bino. Bo pesa forme na libala na bino na ndenge na bino. Bo pesa yango forme na ndenge na bino, bo sala libala na bino ezala na forme na bino, na goût na bino, na elengi na bino, na sentiment na bino. Alors soki bo pesi libala na bino forme ya makofi, suka nango ezala nini?
Parce que déjà ce sont des choses où il y a pour détruire couple petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et donc on sali yango lelo yo bia ezaka pour na lelo eleki. Lobi lisusu osaloba ezaka pour na lelo eleki. Lobi na susu osaloba ezaka pour na lelo eleki. Et au fur et à mesure ozo sala yango commis déjà plus de 5 foyers ba qui commis déjà ma bé. Couple qui est déjà na cause déjà déstabilisé et ceux qui est déjà na ko détruire mariage na ko détruire o ezali couple na bino ngana yebi ça toujours ba maman que tango oza na kati na libala il faut yeba ko sala part na yo et de même na ba papa tango oza na kati ya libala obengami mobali un homme il faut yeba ko sala o ezali part na yo. Jamais mutu na kati ya libala sala o eza part na ye enzamba sala part na ye te, non jamais. Non, jamais. Donc cela veut dire que tant que na kati ya libala ba situation peu importe ozo kutana nango nzambe déjà tango apesa ki yo libala wana nzambe tango avandisa ki yo établissa ki yo na kati ya eloko wana ezali lien sacré, c'est parce que ayebi que ba biloko okokutana nango ba situation okokutana nango tu vas gérer. Ayebi ke oko gérer okozala en mesure ya ko gérer yango ya ko vandisa pe ya ko luka solution elongo na ye. Et tout d'abord premièrement na kati ya libala nanu un couple déjà faut ko vandisa na ki bonzambe na nevanda kati na bino, faut ko zala na crainte nzambe kati na bino parce que boza kati na eloko eza sacré. Et l'eau est sacré, sera toujours protégé. Alors, ma bénédiction, ils sera toujours béni. Et ma bénédiction, ils sera katina, l'eau est sacré, ils sera toujours protégé. Alors, si vous ceux qui bino bozo sale la yango lo lenge sengedite. Alors, ceux qui bino bo pesi yango forme oyo yamabe. Parce que nous avons pesa biso ba responsabilité wana à établir mariage. À établir mariage, nous avons établi ça mariage, à pesi biso yango. Et maintenant, quant à nous, ya kozwa yango, ya kopesa yango forme ya malamu, koyeba ke eze loko eza sacré. Koyeba ke eze loko eza institution divine. Donc cela veut dire lo lenge nini otoko sale la yango forme nini otoko pesa yango ya kitoko ya malamu de façon que ezwa lisusu goût, ezwa lisusu elengi, ezwa lisusu sentiment, et pesa pe lengi pe goût lisusu sentiment na ba o baza libanda ba yeba na ko rejoindre yango parce que lelo so total pe malamu eza na batu pe belé o ba dégoûter mariage à cause ya oyo bango ba mona, mais ce n'est pas ça. Cela veut dire que yo pe bala yo pe zwa libala na yo ke no ko pesa yango gune lengi na yo na sentiment na yo na forme oyo ko pesa la yango na lo lenge oyo ko pesa la yango ko sa la yango libala ba kopiara te, libala ezaka toujours protégé, libala ba pesa yango forme na bino bokutani bino mibale mwasi na mobali yango no muntu loba toujours na kati na libala faut beaucoup de maturité faut ezala belé et na kati ya maturité na tozo mona biloko ebele faut discrétion pe ezala na kati parce que soki ezala mutu auti libanda lobite asala nde yo salaka ou bien nde yo salaki na kati na couple na ndenge nini ya aprena ki nde yo salaki ou bien nde yo salaka na kati ya couple non, ce n'est pas ça. Faut koyeba que bandaku oyo bomba makambo eza libala moko te ezala parfait, eza na batu moko te baza parfait, mutu moko te aza parfait ou parfaite na kati ya mokilo. Mutu na mutu a ses situations, mutu na mutu asa na makambo na kati na libala na ye. Alors oyo ya yo pesa yango goût na yo, pesa yango forme na yo, sala yango na goût na yo, na elengi na yo, na ndenge oyo lingeli osala nini osala en tant que homme, en tant que papa na kati ya libala tango yo yebi ko ke libala titanga osengagé pour okende kobala mwasi oyebi ke ngande mobali donc ngande naza chef. Seigneur a établi ça bino comme ba chef dans les mariages et faut zala na maturité, il faut yeba kozwa soin ya mwasi na ololenge sengeli, il faut yeba vous avez un nombre de vision et moi aussi de même tant que nous sangana na vision oyo ya partenaire na yo il faut oyeba pe rôle na yo, il faut yeba eloko nini oyo ki kosala et puis komi yeba yo moko na kati tant que nous sangana na mutu yeba ke mutu ozo ke osangana na eto mutu oyo sangana na ye wana aza ange te, asa angeluté akoki kozala na ye un homme de Dieu, akoki kozala na ye mutu oyo en fait abanga nzambe mais asa ka ange te, asa mutu
aza mutu aza na berere na ye, ana défaut na ye, ana ba qualité na ye, aza na nyonso tu ya ye oyo akoki kozala nango ndenge moko yo pe oza na oyo ya yo. Donc cela veut dire que il faut tant ozo sangana mutu oyeba déjà mutu na osangana na mai na makila lokwanga akoki kosala erreur ndenge nga pe na koki kosala erreur, mais malgré tous ces erreurs esengeli na biso tosala nini, forme nini esengeli na biso topesa na kati na libala na biso. Parce que libala eya lokwa mutu alati chaussure moko, soulier moko cher, ati peut-être basket moko cher ya bien omona ngo yango wana mariage, mais na kati nango ana chaussette. Parce que chaussette yango eza ko eza otoboka na kati, mais akuvu yango na basket a bien, akuvu yango na soulier a bien, apesi chaussette na e valeur. Ya ndenge mona libala yondo opesa yango forme, yondo opesa yango goût. Parce que mai ni na lobi libala eza kwa mai ezaka bongo. Tango yo oki otoki mai na cantine, oki otoki mai na verre, oki otoki mai na carafe, oye na ngonde oba mai eza na carafe, mai ya cantine, mai ya bassin, mai do ozomona forme nango oyo pesi yango eza ndenge moko na libala. Zwa libala na yo pesa yango elengi na yo, pesa yango goût na bino, bo pesa yango forme na bino. Etango nazoloba goût na forme ya malamu, s'il vous plaît. Ya malamu oyo ezake ekozala ekopesa elenge ekosunga bino. Oyo peke na bana oyo bino bozobota bazoya bazotala bazozwa exemple wana ya nini ya malamu. Oza na part à responsabilité en tant que mwasi, oza na part à responsabilité en tant que mobali na kati na libala. Alors sala yango kotala ya moninga te, kotala ya moninga te. Libala eza yango wana, me mabala eza ebele. Mabala eza ebele yo po kenda na libala na ondenge ye pa kenda na libala na lao mutu na mutu apesa forme ya libala na ye. Mutu na mutu azwa forme ya libala na ye, apesa elengi, apesa goût na libala na ye na ndenge na ye. Libala bakopiaka te. Tosala berere wana te ya koluka okopie libala ya moninga, tosala berere wana te ya koluka opesa libala na o forme moko boye o lobi ekokita sur yo. Oh lobi ekosunga yo te. Oh ba conséquence nango lobi peut-être okoka ko assumer, okoka ko silisa yango te. Okoka te. Eza nonka likambo ya maturité. Eza nonka likambo ko se faire confiance. Eza nonka likambo ko yebana. Eza nonka likambo ya ko tia nzambe na centre ya mariage na bino. Ya ko tia nzambe na centre. Mato mususu baimba kende libala au moins tant mususu moi ça zui enseignement ailleurs, mobali pas zui ailleurs, mususu pour moi na ba église, tant mususu ezalaka na ba département moko, ou bien communauté, je ne sais pas, bazwa katan ya ko encadrer bato o bazo kende ko se préparer pour na libala. Oui, malgré ba conseil o boko zwa de part et d'autre, malgré ba conseil o boko zwa peut-être pas ya ba parents na bino, mais bino moko tout d'abord. Bino moko, parce que tant que luka qui to pe bo accepta qui ko s'engager, cela veut dire bokoma qui déjà mature, bokoma qui mûr pour le mariage. Bien que muto azalaka ya kokoka 100% zate, mais vous vous sentez déjà capable ya koyeba na ko gérer certaines choses dans les mariages. Et surtout mobali oyo aza lokola mutu a train, parce que mutu a train soki eza soki ya kobeba eza panne soki ni bawagon wana nyonso to wana otambola bien te, botambola botamboli bozotambola bozocracher bozotambola bozolela croc 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 bokomi na niveau moko boepu bokwei panne bolali bokomi osenga basecours, bokomi osenga basecours. Oui, kosenga basecours na kati ya bato eza bien, mais aussi faut oyeba nani akonseillera bino na kati ya libala. Et puis mutu oyo azoya okonseiller bino na kati ya libala ni moko déjà forme nini eza ya mariage na ye oyo okonseiller bino pe esalaki esunga to boyi te. Il y a des gens akoya pa pesi na ye yo conseil et sungi en fait et sungi yo osaleli pe sungi yo, mais il faut pas kolukaka kotiaka trop bato na centre ya
libala na bino kolukaka trop kozwa exemple ya bato na centre ya libala na bino bopesa libala na bino valeur na ndenge na bino bovalorize libala na bino moko na maturité na bino na sagesse na bino na kibomoto na bino e likolo na nyonso botie nzambe na centre ya mariage na bino parce que ye nde apesa institution wana alors soki botie na centre te ekozala pasi parce que mutu enseignyaka malamu libala lokwa nzambe ye moko aza te mpo ye ndenge alamba yango ye moko nde alamba yango apesa biso yango siko biso quant à nous o tozwi yango topesa yango siko forme na biso tobakisa yango susu belengi mosusu mpo asepela mpo nzambe asepela mpo etablisa yango apesa biso bato alors ntango siko biso tokozwa eloko wana tozwi yango topesi yango forme esengeli te est ce que tokobénéficie mpena na bavertu ya mariage tokobénéficie mpena na bafruit ya malamu ya mariage tokobénéficie nango et quand je parle de vertu nazolobela babénédiction nazolobela bavisitation nazolobela baprotection makambo ebele oyo nzambe atia na nsima libala tokanisa te kaka libala nde ezalaka boye obali okeye esili nzambe atiki non ezalaka toujours na bénédiction moko oyo akompagnaka yango babénédiction s'il vous plaît oyo akompagnaka yango et ma couple ebele peut-être lelo mpe bazovivre certaines choses te bon naza nanga nzambe te bacouple ebele peut-être bazovivre certaines choses te parce que bango moko bafongola baporte mosusu alors notre Dieu fait grâce à ce qu'il veut na moto ya lingi nzamba koki pour kosala bino grâce mais au moins il faut toujours koyeba forme bozo kende nango il faut toujours koyeba lolenge nini o bozo tambusa eloko yango bakopiara libala te s'il vous plaît mes sœurs toza lelo na yebi ke mingi omona ona niveau ya biso basi akepa moninga amoni ta mosusu eloko moko esalamaki na couple na ye amoni mo eloko moko ayepa moninga oyebi kutu nani okutu bango kutu boye bango bien bango kutu bien ye kutu boye tala asali kutu boye asali mwasi ne boye kutu mobali na ye alobaki boye azongisaki boye mais pourquoi ozoluka ozwa ya bato ya oya nango na kati ya ndako est ce que okokende nango ntina suka siko au fur et à mesure bozwa avancer soki omoni bato wana bashite bakopia libala te bapesa forme na libala na bino selon bato te bopesa libala na bino forme na bino goût na bino elengi na bino bosalela oyo ezali kibomoto na bino maturité na bino ntango okende libala fo oyebaka eti te déjà très bien préparé ntango oza na kati na libala ntango mosusu oya mutu mpe ayaka nyonso ya kokokaza te mutu mpe azalaka toujours nyonso ya kokokaza te et au fur et à mesure tozovaa na mabala vu baexpérience oyo tozokutana nango ezobakisa biso baexpérience ezobakisa biso basagesse nde kaka balobaka toujours que l'expérience rend sage ezobakisa biso basagesse ezobakisa biso babiloko ebele mais soki sikoyo yo ose base na oyo ya bato soki sikoyo yo olingi osalela oyo selon bato ndo omonaka ke mabala ebele ezoshite même baparent bakoki mpe koconseille bino mais bango mpe baza na baproblème na bango bakoki mpe koconseille bino mais bino boza wana te bozwi bango comme bato oyo fo basunga bino na baconseil na nini oyo bino nzela oyo bino bozolinga bozwa mais ce n'est pas qu'il faut bocopier à 100% oyo ya bango non ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, couple, to pesa forme ya malamu na kati na mabala. Bo pesa forme ya malamu na kati na libala. Pesa goût na libala na yo selon yo moko. Bo pesa forme goût na libala na bino selon bino moko. Nzamba yebaki atiaki on esika wana po yebaki bakomba ba situation ba onyoso yo okuta nango na kati tout au long ya mariage wana tu vas tenir. Alors ne te se décourager surtout pendant biso ba maman même yo papa tant tout ce côté na moi si mon caractère mabe alors vanda loba nzambe mission nanga penza seki na sana mission de kosunga moi si tant so moi si wana nzamba teke pembe na po yo sunga evi ba caractère wana ba biloko nyonso wana ya mabe de même na moi si oyepa mobali moko boye tant mosusu ozomona ba comportement ba caractère banini eza mission no mama sala devoir na yo eza pe de belé ya basi o ba changer mibali na bango à cause kaka ya façon na bango ya ko se comporter devant ba situation mobali aza na ba caractère moko boye donc aza na ba biloko moko boye mais
façon yoka komitiaka na esika na yo osalaka oyo eza devoir na yo osalaka oyo yo fosala mobali pasi ya nini achange elikolo nango obakisi nini obakisi losambo parce que yango nde eza base yango nde eza mur yango nde enseignaka mieux que mutu nyonso na se na moi oyo na kati ya libala eza Saint-Esprit. Alors message penza o tozaki na ona mokola lelo yango oyo mpona biso babalani mpona biso bacouple tolobi tobeti masolo ya libala tokobeta masolo ya libala donc masolo na biso ya libala mokola lelo yango aussi na biso yango oyo na babalani forme nini bopesa na libala na bino est-ce que bokopiaka libala ya baninga to pe bopesa forme na bino bino moko alors forme yango soki eza ya mabe il est encore temps ya ko réparer boluka te koma trop tard boluka te koma trop tard peut-être soki nzamba permettre yo ka message oyo eza po obongisa d'une manière ou d'une autre kozela te koma trop tard kozela te koma eloko moko okoka peut-être kosisa yango te et quand il est encore temps luka bobongisa bo réparer ba erreur bozongisa oyo nyonso boperdaki temps eza nanu nzambe soki azocontinue kobatela bino nzambe soki azocontinue bozala ensemble eza parce que boyebana kobongisa récupérer ba temps perdu et botala pe o baza sima na bino baza bana exemple nini bana posa bazwa exemple nini o bino bozo pesa bango eloko nini o bango bako tenir vis-à-vis na bino en tant que ba parents na bango na domaine ya mariage eloko nini o bango bako zwa na kati na mitu na bango po lobi pe bango bakene ba pratiquer bazala fier na bino bazala lolendo na bino nzamba lola pambola biso vraiment na yebi que message ko sunga babala ni ebele et ko sunga penza ba couple ebele comme ça bino tokutani prochainement pour un numéro ya sika. Que Dieu vous bénisse. Sur la vidéo en tout cas kozanga te ko s'abonner, liker, commenter, pourquoi pas partager pe bande comme sous bazo message nous les moko yozui tokutani prochainement. Merci beaucoup.